Monique libaya wana na lata asute liputa ana na lata asute veuve moko azana posa nango orphelin moko azana posa nango. Agriculture o ba veuve bakosala ekozala pour eux-mêmes te mais ekozala agriculture oyo ekoaider aussi la population congolaise. Je préférais qui tout ça la une journée pour honorer le veuve et les orphelins militaires et civils. Veuve azaka na besoin tali papo ya $5 wana to ya $2 wana oyo ozo négliger wana orphelin wana veuve wana azana posa nango. ONG moko oyo sepelaki epesa mabele epa ba veuve basala bilanga po bayeba komisunga. Hello très chers internautes, bienvenue dans votre chaîne Karine Yamado. Merci pour votre confiance et merci pour votre fidélité. Boupé Sarabiso toujours. Les Boaliens et les Boaliennes, vous êtes toujours au foulé en mollet en cheval. Merci pour notre soutien financièrement, physiquement et moralement. On a moni bongo mami Élisée Binda Nakata Strasbourg. Des gros bisous à vous, ma mamie à moi. Sans oublier ma tante chérie Justine Lubanga Nakata Paris. Mon ami de tous les temps, Salomon Bo, le leader. Voilà Mouleke qui a le futur honorable Trésor David Nakata Kitambo. Honorable Azara Moko. C'est bien votre humble serviteur, Bo Alubanga Mona Gitambo Yatongo, qui vous dit bonjour et bonsoir. Ça dépend. Na R O Zuli Bakou Yakota la Bisso. Yope Mutozuli Bakou Yakota la Bisso la première fois que vous sanate, s'abonner, ou aimer, ou partager, ou commenter. C'est très important. Na émission Nangaya Lelo, j'ai reçu une grande dame, je ne sais pas, Ahelukaki Bisso, Azanani, Azana Posa Alobanini, communauté congolaise, Bayokaye. À qui je dis bonjour. Bonjour. Boni maman. Malam. Batwazo Talayo, Baboni Nobsobazo Talayo, Mondanté Talayo, s'est présenté aux Anani et na plateau Nabiso Rogani. Bon, comme on a maman Niki, Nazali présidente et fondatrice, il y a fondation FCCR où il a ici. Femmes, soient conscientes, les combats est réel. Ce qui les lots naïe kolukabino, c'est parce que tout ça na organisation moko ou tout ça co-organisé sur les veuves et les orphelins. On a jugé bon, il y a qu'à se réunir les ONG et les fondations de Sanganaki pour soutenir le veuve et les orphelins. Bon. La fondation Oto Sanganaki ezali ONG Musambu, ezali Karine Yamado TV, propriétaire de la chaîne Oyo, ezali association miraculeuse, médaille miraculeuse, ezali association internationale La Charité, ezali association ya comme au babengi coordination des orphelins, les alliés sous association Otozobenga Anavomico, association nationale de veuves orphelins militaires au Congo, les sous une association Otobengi SOS Family, les sous une association Obabengi association des enfants militaires, les sous une association Otobengi SSPP. Où ils allaient association il y a Saint-Vincent de Paul, association des épouses militaires. Nde tosangana kibiso nyoso ba association wana pour aider le veuve et les orphelins. Bon, chaque année il y a journée moko où est dans la prévu, journée à les 16, na journée à le 23. Journée à les 16 ezaka pour les orphelins et journée à le 23 ezaka pour na ba veuve. Mais nous les associations Oto Sangani, to préféra qui tout ça la une journée pour honorer le veuve et les orphelins militaires et civils. Na jour il y a le 25 juin na Menkao 2. Yangwana to lingaki été ba veuve ba lelaki parce que bazana difficulté. Bazo sunga bangote yango to sepela ki to se réunir les ONG il y a ONG moko oyo sepela ki epesa mabele et pas ba veuve basala bilanga po bayeba
komisunga. Donc s'autonomiser dans l'agriculture. C'est s'autonomiser eux-mêmes pour baluka moyen ya ko survivre. Agriculture o ba veuve ba ko sala et kozala pour eux-mêmes té, mais et kozala agriculture oyo et ko aider aussi la population congolaise. Yango na to se lansaki na musala yango biso ba ONG to simba ba veuve, to simba ba orphelin, to soutenir bango. Pe bato nyonso o ba moni que baza capable yako venir en aide aux orphelins et aux veuves, la porte est ouverte à tout le monde. Maman, Nalandio vraiment bien. Boza, très cher internaute, baza la fondation, ONG, soutenara orphelin, soutenara veuve, basa soda, soutenara soda. Et pourquoi pas civil aussi. Civil, tout le monde. Oh, atangami ki aza veuve, aza dominé, aza vulnérable, akoki komi sungate, ezalinde biso tozo sunga bango. Et autant il y a plus de 8 ONG, 8 fondations, et pourquoi pas, vous prenez la fondation moko est en tête pour bateau bateau la biso tant que vous pour soutenir bino parce qu'on dit bateau la biso bolingo ben ça va fondation on a sauté tout le monde a atteint les sanga président zalara atteint nini mona mutu moko faut bimante ça zala on a OK akoki ko kende ko sola pourquoi pas na ba ONG no so na ba fondation no so na boponi ka moko za en tête pour peut-être ba na posa na bino ba konzi boké ba soutenir bino te toza biso nyonso tozo sunga mais eza na mutu moko oyo toyebi ke en cas ou au cas de problème oyo akoki kokende ko se présenter et pas ya ba kondi oyo akoki kokota na ba porte oyo akokende par-ci par-là pour trouver de l'aide mutu ozala kaka de bon peut créer des ordres créer un problème au pendant te bo salara bo na ba fondation tout bino botiawa bo créer ta fondation moreza numéro 1 ou abando kota partout les ba fondation belé moté bon no créer des ordres tolobi boy mutu nyonso azana ba occupation na ye mutu na mutu azana ONG na ye o eza juste année oyo to sepela ki to sangana oui oui mutu na mutu azana niveau na ye azana façon na ye atambwisaka assez collaboraka mais cette année nous avons voulu se réunir to luka to sala eloko moko we ko pesa moi valeur disons moi valeur na ba veuve ba telema parce que ngana ko kozana na ba moyen nanga peut-être kokozala limité mais je cherchais de l'aide à un autre ou une autre ONG à intervenir na place où ngana suki. C'est pour cela que to sangana ki to bengani to pesa ni conseil to lobi to telema to pesa bango mabele pour à chaque fois que ba veuve bazo vanda bazo kokako misungate bazo senga baza ko luka mais bazo zoate peut-être veuve kokoya na porte ya mutu moko atoke asengi eloko mutu ako ridiculiser ye parce qu'aza veuve orphelin azo telengana na balabala bazo ridiculiser ye parce que aza orphelin. C'est pour cela que nous avons voulu donner de la valeur aux veuves et aux orphelins. Tokopesa bango valeur ndenge nini tokopesa bango valeur na kopesa bango musala. Voilà, musala o tozo pesa bango c'est de l'agriculture. Ozomona tozo lancer appel ba o nyonso bazana besoin ba soutenir ba veuve wana bazana besoin ba soutenir ba orphelin wana. Nous voulons encadrer les orphelins parce qu'il y a des orphelins au bazo tangate, il y a des orphelins au bazo telengana, il y a des orphelins au baza par-ci par-là. Yangwana tolingi to soutenir bango. To soutenir bango ndenge nini. Le maman veuve oyo baza ba mama ya ba orphelin wana ba zala na musala.
musala o bakosala eko permettre bango batangisa bana na bango. Musala o bakosala eko permettre pe baluka moyen de vivre pour na bana na bango. Tozo senga bango ba maman veuve biso toza na sima na bango tozo soutenir bango bango moko bakozala makasi ya ko s'autonomiser sur l'agriculture par le développement ya agriculture wana nde bakotombola aussi le Congo. Maman oyebi ba biloko o ya ko sangana ebele oui eza bien ko sangana ebele za rango bien mais il créera ba problème. Pourquoi? Parce que ceux qui, quand ils ont le mutu mora bimi à soutenir bino, après si sont moro boye zambong belé, ok, beaucoup aider ba veuve, beaucoup aider ba orphelin. So on a ba ONG belo tangi wana, ba numéro e ya ba ONG wana. Est-ce que vous avez bon déjà bon terme na ndenge bosangani wana parce que ceux qui mbong bimi, ba mso dans ba calcul na ba on ba idée na ya ko ate. Ni to za ba numéro e ba ONG boye, ndazo ki idée, tam so ngam nazo ki idée to sangana, fona zo monta boye. Ou on peut me sortir au boya, ou peut me sortir au boya, donc c'est créer des ordres. Vous savez déjà réunion, boyo kanek ba mambo, on a tout ce qui mbong et bimi. Attendez que na mutu apesa ki idée à rosangana à rosa pourcentage de BDT, to zombong autoropé ça va vivre, to aider ba orphelin. Au départ déjà, chacun a ses ambitions. De le départ. Bon, to sangana qui pour cette année. Et ce n'était pas pour du bon ou pour la vie. Oui. Chacun a une ambition na ye, mutu a une façon na ye amemelaka ONG na ye. Oyo to sangana ki kaka poto aider ba veuve wana na ba orphelin. Soki mbongo ebimi, biso tozana besoin ya mbongo wana te. Tozana besoin ya ba biloko bango bakoya nango te po biso to s'accaparer nango non. Biso to lingi ete mbongo bango bakoya nango eza pour soutenir le veuve et les orphelins. Même ata na absence na biso bakoki kokende bango moko bake ko luka ba veuve wana bake ko soutenir bango. Eza na ba moyen belé o bakoki ko soutenir bango ya ko aider bango ya ko faire revivre bango ya ko pesa encore bango sourire ya ko sala ete ba telema ba sala musala oyo ya bilanga na ndenge ya malamu ya ko apporter soutien même matériellement même pas financièrement ce qui financièrement exacté ba ko mema aussi apport physique apport spirituel et apport intellectuel. O bako ko contribuer aussi na niveau na bango ya ko ramener bango na état peut-être ya faiblesse ya ko pesa bango force ya ko sala musala bako ko contribuer sur le matériel ba outils de travail ba Congo ba machette ba paou ba semence bako ko memela bango po esunga bango ba basala musana bango na ndenge ya malamu bakoki komemela bango ba sucre ba loso oyo eko permettre bango ba vivre na bana na bango. Très bien maman, très cher internaute, tous on a nos vidéos, il y a ba maman bozo moi idée et bongo tokozonga pour continuer émission na biso. Merci. Les médecins
Bibi pezi yolo ba kuto yana ofo sombe mine. Kasi wana opesa to somi na wenje to bwaki. Umela te so to bwaki alumba maka to bandoro. Afana pe mbonga aubergine na tomate. Aubergine to lo ba je tomate to sombe ale bwaki. Voilà, vous avez suivi Tolaximino ba image, place où Bazweli ba vive, place par endroit la bilanga, tout moni terrain pené à monene. En tout cas, eza idée moro ya bien. Merci beaucoup maman, de besoin idée à couper ça ba vive musala, ba aider mboka en fait parce que on eza aider mboka ya coller sa peuple. Batali ba image, vous pouvez expliquer bana poto, bazotala, tout ça ba na congé, bazana na posa ya kosunga place wana parce que nous to ko loba awa mbongo ko yape na mbongo na binote moto pa ko za na mbongo na ye a ke sur place na bango yemo ko pesa bango place to moni wana eza adresse ni eza côté place bo moni wana ezali na commune Maluku ceux qui ozui transport ya Maluku ou soit transport ya Minkao pour lui bon memanga na Minkao. Ils ont entré au Ekendaka Maluku côté à Bamasua wananzela wanate mais ils ont nzela au Ekendaka nzela plateau de Bateke route Bandundu au continuer au Kemenkau au Kende plateau de Bateke kuna Bamboka au Kende disons route à Bandundu au Lobibo Kitanga na Minkau 2 Nantel. Et pas il y a chef coutumier, il y a Minkau 2. Juste étant aux Kitawana, au traversé de l'autre côté, et ça place ma maman veuve Bazali, au tourni place ma maman veuve, au baza installé, où il y a quelques moments baza installé. Vous avez une place là-bas, baza équipé pour le moment, na moi biloko mike. Mais aussi tozo senga soutien yango tozo ba mutu nyonso alingi aider bango akie kaka place wana kokuta ba mama veuve baza wana baza déjà installé ceux qui bokomi wana bokoluka moyen ya koyeba bisika nini oyo mabele ezali po oyo eko permettre bango basala agriculture na bango bakomema bino juste na place wana oyo ebongisami pour l'agriculture, pour le développement ya Congo, pour na kobalola mabele ya mboka na biso, kolona mabele ya mboka na biso, place wana nde mona oyo ebongisami pour na bango, pour na ba mama veuve balona basala musala na bango. Très bien, maman, est-ce que sous moi ça comme veuve a reçu ça musala te donc ça comme il faut sunga ke kaka donc ako débrouiller te le rôle mbala zate donc moyen débrouiller zate non maman veuve nyonso elingi koloba te ke aza pauvre to aza dominé maman veuve nyonso te. Il y a de femmes aussi capables qui travaillaient déjà avant même la mort. Il y a mibali na bango ba wana déjà bazalaki déjà na niveau moko élevé bazalaki déjà instruite ba se lançaki déjà
na ba misala et après mort ya mibali na bango bazalaki déjà na makasi ya kosala. Peut-être atikela ye compte bancaire moko, peut-être atikela ye moi activité moko, ou c'est ou de sa nature déjà elle a été capable de s'assurer pour sa vie et pour la vie de ses enfants. Il y a de veuves oyo bazaja à la hauteur. Il y a kosala déjà eloko moko boye oyo ekosala que na vie na bango bakotika la ko souffrir te. Mais il y a de ceux là oyo bazalaka l'incapacité ya kosimba même atabiki oyo akoma. Il y a aussi ba oyo déjà bazalaka déjà na vie moko ezalaka déjà misérable. Peut-être mobali nde azalaka soutien na ye et que mobali wana azali susute azomona nzela koluka te. Eza lisusu na ba veuve mususu o eza que mibali bango moko nanu bapesa bango opportunité ya ko s'en sortir te que moi si bima sala luka. Osomona neti lelo oyo biso basi les ONG totelemi, la plupart des ONG autotelemi, ce sont les femmes. Ce sont les femmes autotelemi pour aider les veuves et les orphelins. Tous déjà na capacité ya ko telema, ya ko défendre, ya ko loba eloko moko pour aider. Ozo comprendre pour na ko aider nanu biso moko ya ko aider ba mabota na biso ya ko aider aussi bana na biso et donner de la valeur à nos familles. Biso déjà tosi toza na ba to s'est lancé déjà dans les activités. Le cas to s'est lancé déjà dans les activités. Au cas où nos maris ne sont plus là, tozala na capacité à se défendre, ya ko telema, ya ngwana to lingaki to aider basi wana. Oyo baza vulnérable, baza na incapacité. Ozomona déjà neti ONG nanga ezali femmes soient conscientes, le combat est réel. Ce qui veut dire que les combats dans nos vies, la vie quotidienne, il y a les combats. Dans nos vies, il y a toujours les combats. Il y a toujours des difficultés. Pour Moutou à comprendre qu'il y a des difficultés, il faut Moutou à la conscience. Na oyo azole kanango na étape ya vie na ye. So ko za conscienté o salelo komokote. Ya ngwana to telemi tozo conscientiser de femmes oyo batalaki incapable ya ko se défendre, de femmes oyo babandai kozela toujours mibali ba yela bango, de femmes oyo bazalaki na makasi ya koluka te. Maintenant le mari n'est plus là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler. Travailler pourquoi? Pour me nourrir, nourrir mes enfants, ma famille, défendre pour moi-même. Et non nazala objet ya critique ya kotelema na balabala na senga na banda kobeta porte. Moyango obiso to moni ya kosala. Oui. Mama telemi na re bana misatu bana mitanu ba telemi na ba re po anini bazoluka basenga balia. Mais ceux qui ozali na ba moyen oyo ezo permettre yo o se défendre o telema na balabala te o senga yangwano moni tozolika to faire conscientiser ba mama ba telema ba mimona ke baza pamba te ba se sous-estimer te malgré les absences de leur mari ba mimona aussi ke baza capable ya ko telema ya ko sala et loko tozo sala eza aussi pour aider la population congolaise. Tangu ba mama ona ba kosala ba agriculture na bango ba hectare bango ba kolona ba pondu Pondo bimisi manioc, manioc bimisi foufou. Il y aura combien de sacs de farine de foufou pour nourrir la population? Il y aura combien de sacs de maïs au maman wana bakosala et coller sa population? Au lieu de banda ko importer par exemple ba aïe, ba matungulu, pourquoi pas le faire ici au Congo? C'est ça. Très bien maman Niki. Pourquoi vous plongez à côté de Bilanga, mais domaine des ébélés, les ébélés, peut-être maman tombe sous sa vie, ça na vie naïe, à salane, couturière, à salane bohémien, à moni,
Bon, la fondation est obligée de tout ça, bilanga, c'est bilanga. Pourquoi vous plongez dans la bilanga? Bon, pour le moment, Tobandina na bilanga. Il y a encore des projets. Oyo ekota la même ba formation. Otokoyeba na ko former ba maman na ba activité mususu. Par exemple, nongolobi couture, comment faire du savon, comment faire de la mayonnaise, comment créer ceci, cela, nyonso wana ekozala. Mais pour le moment, Tobandina no na babilanga. Mutu nyonso oya komona ki aza plongé akosala bilanga, akosala bilanga. Oya moni ke ngai te na osala bilanga te, parce que ça na basi musu azane makasi ta yebi atako simba Kongo te. Amoni ke ngai te ngala singana lingina ke na ngala zananga ata maîtresse. Nyonso wana ekozala organisé, ekozala créé. Tokoyeba ndenge nini ya kosala ngo au fur et à mesure tozomona évolution ya makambo tozokende. Merci beaucoup, très chers internautes. J'espère que Bolandi, maman Niki, très bien. Yope mutozala vev, yope mutozala vev, oyebi pasi ya ba vev, ozala na bana. Yope mutozala orphelin, oyebi pasi ya kozala orphelin. Ozala orphelin, orpheline, eza vraiment pasi. Ozala makoki, ozala ba moyen ya ko soutenir ba orphelin. Maman Niki azali repé sa numéro à contact. J'espère que Bolanda qui paye place nini ba maman ba tse bango adresse pe maman Niki apesi. Donc ozana ba moyen, ozana makoki, ozana fondation na yo, ozana poso sala ba don er yango yo sala don. Et tomber pe Congo tozana dei côté est ba soda na biso toza toujours de cœur avec vous. Bana na bango batikalaki awa, basi na bango batikalaki awa boyebi ke soki mobala ke guerre. Donc akokufa akozonga pe vivant. Donc soki akufi maman tikali veuve akonyoki bana ndenge nini. Ozana fondation, ozana makoki, maman Niki akopesa numéro ya ko soutenir ba orphelin, ya ko soutenir ba veuve. Mère to comme la biso presque à la fin, il y a émission na biso, maman Niki opesi numéro à contact, bat batadi, bat bamoni adresse, bat baroya, na bike ba congolais to zara na mawa to soutenir na biso na biso. Pesa numéro ya contact pe mot de la fin na yo. Mon numéro nanga ezali 089 89 822 13. Pe numéro mususu ezali 085 90 87 408 408. Na bandeli 089 89 822 13. 085 90 87 408. Ceux qui ont bengi okozwa biso directement na ba numéro o mibale na pesio tozawana tokoyamba yo tokomema yo ceux qui ont posa kokoma sur le terrain au mona parce que na Kishasa awa balingara komona na misu ba tomona na misu yangwana nazo lancer appel na mutu nyonso o azawana na ebiete Bible ezoloba la religion pure et saine consiste à aider les orphelins, le veuve, de le venir en aide. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Mutu nyonso oyo akofongola maboko na ye pona ko aider nzamba kopambola ye. Ezali c'est le loi oyo Bible nde lobaka. Pesa ego pesa melayo. La loi d'y donner et d'y recevoir. Donc mutu fois pesa poazwa. Yo zelaka ba pesa yo me yo pesa kate. Eloko oyo tozo senga ezake to pesa. Ndenge Bible zo recommander biso to aider ba veuve, to aider ba orphelin. Ponzamba yo kalosambo na yo, il faut oya. Eza neti biso boye toza na eloko te. Mais na eloko te o biso toza nango to sepeli to aider ba orphelin. Bongo yo oza nango ebele. Il faut osala koleka biso. Ozo comprendre? Du néant nous avons donné. Mais yo oza nango il faut opesa. Kozela te kaka yo ba pesa yo. Mais yo pe il faut pesa. Eza loi ya Bible. En dehors il y a côté le mandé na telemiawa. Naza aussi une servante de Dieu. Na osala o Bible ezolobela. Bible ezolobela.
loi d'y donner et d'y recevoir. Merci beaucoup. Yo pe mutozara na fondation na yo, ozara na poto, yaka benga maman Niki, bo sangana bo kende ko soutenir ba veuve, bo soutenir ba orphelin na ba orpheline, yo pe mutozana posa yako aider yako pesa benga maman Niki, to pe benga ngai, biso tozara na toujours pour na ko laksabino toujours bileli, parce que ça musala na biso, to ko kende sur le terrain, to ko mona ba maman jour ba maman ba bana da misala. Jour bela ba ko ma pe blo bani ko ko bima baba manioko baba pondu bani tokozala wana pona ko laksa bino yo pe moto sungi so ko permettre biso to laksango na batando ike to ko laksa na batando ike to ko tanga ba kombo. En tout cas merci beaucoup na batutu bozu temps ya kota la biso. Merci na mundi mama zana moi na bakisa mot de la fin na uti koloba ke na za servante de Dieu. Peut-être musu muto oloba ke alobi servante c'est où. Bon, naza servante de Dieu na église Dieu ne dort, terre de richesse, et ça na Kitambo. Na Kitambo, na avenue Limaya, numéro 45 bis. Quartier Salomon. Et puis nazo bakisali sous que journée oyo eza prévue pour le veuve et les orphelins. Oyo tobongi si pour na honorer bango, eza le 25 décembre et le 25 juin, eza samedi. Donc c'est samedi. C'est samedi 25 juin, Tozalawana à partir de 9h, na Menkaode. Tu invité, la porte est ouverte à tout le monde. Tu invité Bino, Obozana Babilamba, Basapatu, Biloko, Bolingi Bopesa, ba orphelin, ba veuve, Ozana Eloko, Yomonike Olata Kate, Zana na bon état. Biyaka wana yako pesa ba veuve bazawana maputa monike libaya wana na lata asute liputa wana na lata asute veuve moko azana posa nango orphelin moko azana posa nango lipapa o na monike eza sumala mute na kolata te ngala lingi lipapa $100 veuve azaka na besoin ta lipapa ya $5 wana to ya $2 wana oyo ozo négliger wana orphelin wana veuve wana azana posa nango. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que Bolandagi maman vraiment malamou. Naibi ke bato bakosunga biso ba congolais tozara toujours ini. Naibi ke bato bakobenga bakotinda ba moyen bakotinda bilamba bakotinda ba mafuta bakotinda ba maman belé. Donc merci na sima caméra Glongoma, merci pour na image kitoko oyo. Merci na bato tous bozu suli baku ya kotala biso yum tozuli baku ya kotala biso la première fois. Kobo sanate ko s'abonner, partager, aimer, commenter, c'est très important pour la critique, remarque, numéro on les afficher. Merci na batutu bo benga ranga pour la remarque na bino et ça la ranga bien pour la soutien financier na bino ça la ranga bien na bosanité mamie Élisée Binda na kata Strasbourg, ma mamie à moi, des gros bisous à vous, ma tante chérie Justine Lubanga na kata Paris, des gros bisous à vous aussi, sans oublier les futurs honorables 2023 na kata Kitambo honorable Azara Moko. Trésor David Vitozana Simanayo, Bola Munayo Lekebele, to soutenir yo tina suka. Tokutani Mikolo Zali Koya, restez toujours branchés dans votre émission. So nous soutenir ba veuve maman Niki, appelez ce numéro, tozana pour nous ça dans ça na biso, nena lobi bisous bye.